bandeko totika no kimutima mabe totika kisongi totika pe kiketo ngana oyo c'est ce que vrai parce que ngana za gauloise ya makila parce que la utana papa Hervé na wenge to yebi ko souffrir ya orchestre so promotion ezate papa Hervé depuis kala na zakala ba communicateur ebele voté bomoni poto boye le ketu yo umelnati vivete umelite magali kongolo neti yo magali kongolo non senga biso pe pardon alors botika Boz ya ba voyage ya ba boma ya ba matadi ya ba Bukavu so yeto kombi mabino mais voyage o eza na ba kolo nango voyage à Touro eza na ba kolo nango ya ba Paris o eza ba kolo nango ba Fiston Frappe ba Bogart de la Prince ba Héritier Ibula ba Gouvele Gaulois ba Virginie Manganga baza tel ba nasi baza belé oto yebi to mona ke ba banda ko souffrir na papa ya tant promotion ezate tant orchestre ezate tant bakangi papa Hervé bango ba olobela ka papa Hervé ya botika biso yo surtout magali Congolo auto sala ka publicité ka ya concert na bango ba o ezaki na corona bato akufaki ya to boyi na biso ba problème boso bolingi bolobela biso boze la voyage à Poteleka partons vraiment boso bo memi bino esimbati boze le voyage à matadi ba boma ba kimpese ba kinkole ya ba masina boto mema bino mais oyo ba kolono bazani pa kolono vema zaboti komi pesa passe bo benga ba journaliste bo sala ba interview ya tant on sala interview o bo sala oyo fingi muntu na vidéo no pas même 2 mois pas même 3 mois pas même une année pas même 2 ans faut les kosenga pardon mais attends sengi pardon to mi mutu tozana bato ba souffrant na papa Hervé boy Tara concert a été promotion était le kaba comme ça faire ego. Tu vois? Mais boyam un moment donné boya bon boya bon pour nani. Botika bango ba savourer